kasi asala kisaki forme mona bandeko na ye on dirait alingi te do yaponi kana ye pona Kabila ou rien. C'est ça le problème. Pas solo la vérité. D'accord. Oui, Wata na kati avion na Fabregas ba pesani mbote. Bon Fabregas ala linde ni fala bandata bitumba. Po asona kati. Basa lu bas ko saka pour une place bina ba ko bunda bi yango wala. Balo ba yo kana kati. Pas solo la vérité. Question na ngeza ba via wenyo ndiri ba soutenir héritier. Selon bato. Pona ngai nazomona soutien o ba ko soutenir net na nini. Aluka ka beta iye moko mona ikaza moto na tembe. Abeti c'est bon. Pas solo la vérité. Namoni pasteur moko azoloba soki moto aboti mwana pona mokandeza lisumu. Ah, yebi circonstance koma wana. Bino botanga ka Bible bien pe na boyeba pona nini moto lokola Abraham ko wanga na Sara. Mwasi na kitoko akene sika mwa wanga ni asala ki lisumu. On a trouvé en 2023. Trouvé en 2023. Oh, moi si moi dans Zamba cause la deuxième bureau. Oh, c'est que baga otanga na Bible te. Non, le kilo pasteur mo be tenir débat. Il y a là surtout bango avec 3 Bibles. Naza na Bible à Jérusalem, Tob, Darby, na ba proclif. Aokimat. Pas solo la vérité. Oyebi mokolo Félix akobenga ba musicien nyonso baya koyemba. Obe abenga misa bi naza na besoin na bino. Mamuso opesa fali mbongo leka tous les musiciens. Oye poani, pas yembela kete. Pas kota makambo na ete. Opesa mbongo leka bango nyonso. Et ça la bango pasi meza ya solo. Namoni ndeko na ngai Adrisha tipo ya Kingasani. Alobi azwa mbongo koleka Madilu. Est-ce que yo nanga noza normal Adrisha kozwa mbongo koleka Madilu? Impossible. Manda chante. Azozwa mbongo koleka Seigneur Lay. Tala ba organisation et puis afuta bango na forfait. Donc ngo basoki banda le premier til le 30 ba futa kabino $100. Nzembo ne bete ata plus de 80 000, 100 000 fois na mboka nyoso tout. Ba on peut se $100. Yo so mona batande ngona bazana réflexion. Pas solo la vérité. Abimisa batu mukolo ka dima bazako intérimer batu bakufa basuka na koidro batu bakufa pona koboya seni wana. Mais les mêmes seni oboyi, cela veut dire ondimi yango te. Mais obo oké kondima yango sikoyo. C'est que zo jouer rôle la papa Tshisekedi. O légitimer maintenant Félix. Siko lelo ndeto vandi boye bat ba tala biso belé. Opposant nini auto ko compter mais. Migi nyema. Tout le monde a quand on a kata France débat ezala ka mona kate même batu kutu ya gauche wazo sala débat droite basali ba primaire après abimisi mutu ba yeba kutani to mona ki tout la liboso Nicolas Sarkozy na Ségolène Royal deuxième tour to yeko mona nani François Hollande na Nicolas Sarkozy. Pas solo la vérité. Na landa ke pas journaliste moko zo sabi mama chala mwana obi banze mona chibola molumba banze mona ebeta kana ba nini ba omoni ba dessin animé ya Côte d'Ivoire ba chaka ba musique na kati obi ça coûte combien so kezaki Blaise Boule loko ndengona ka ke vendre na Côte d'Ivoire ajo 1 million obi miki nyema ba contribuable na tilo ba maman ba teka ma pa wazo bango nini taxe ba maman ngo wazo bango taxe. Mais bon, à 100 jours, il est l'autre place pour la moto. Ticket. Oui, ticket na bon, on a pas ça. Yango to mona bana Félix, on va matela na ba avion, on va que na Dubaï, ba champagne, bani, même si vous ça la makamandenge wana. Mais pour ça là on quand même avec modération. Pourquoi ba peuple bazana passe bazole la passe, ba doit koufi 200 ba bina okunda bangote, bino bola xavino champagne, bola xavino champagne. Est-ce que famille a président matana mbongo mboko, bien salaire ya ndeko na bo. Au contraire que tu vas na salaire te, mutaza na salaire za président, za Tshisekedi mutakoza na salaire, bana bazana salaire te. Pas solo la vérité. Et puis élection clé B ça passe pas. Excusez-moi, on a pas fiché déjà. Et le gars mutumusu abimi. Et puis les plus pères battre ba kufa na bazana mona monter. Donc c'est déjà un problème au ezana makasi. Moi je crois tous autant comme ça la transition ya bien. Batu wana ba yela biso programme na bango ya bien. Ndeto ko kende. Mais surtout okende ka ndenge za bona so lo bana bino lelo. Soka toke élection Félix a sa deuxième mandat. Tozongo na plateau. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi, Mokonzi à musique congolaise, à Yelibino,
album légende Diamond. Pona ba fan ya bonne musique. Ba fan ya musique internationale. Ba fan ya musique sans frontières. Mo Pao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums. Pona Bino ba légende de la bonne musique. Allez sur Kofi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, à m'arracher du pain, fini le biberon, les enfants. Hugues la coiffe Icoté. Hugues la coiffe Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimisiango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, soyez bienvenus dans votre émission sur la vérité, émission Oyo. Tout la Rabino, vérité en face comme d'habitude. Merci, la confiance et puis la bonne fête. Na bandeko tout ba opportunité pe grosse sur Nabiso à ce moment la journée pe la vidéo Oyo. Ma bonne fête Nabino donc nouvel an, ma bonne fête des nouvelles ans. C'est-à-dire na ba tout ba opportunité pe grâce sur Nabiso. Merci pour la considération, pour la confiance Oyo pe biso. Merci de bozo s'abonner. Merci de bandeko ba s'abonner. Merci de bandeko no ba s'abonner te sengi Nabino bo s'abonner za moko ya ba Fox. Oyo nga na singa na bino so bo s'abonner za moko ya ba force bo singa oyo to singa na bino merci na bandeko tout o baza connecté pe branché et puis ba bandeko bazo réaliser émission oyo en de Vuma 500 mégapixels petit frère propre ya Gelor et Vuma na Kinshasa donc tozana Oxy de la République Oxy ya da oui transfert sindela biloko pa ya G Fabrice na kati ya Luanda. Merci na équipe nanga, merci bandeko tout le ton a plaisir to na mona mboka chura mboma mwana mboka oyo lelo to bisaka bino asalaka ba analyse bien pour mambo itali mboka mambo itali musique mambo itali ba comédie mambo itali makambo ebele to beka ko sola ngo bien na maître Chura Mboma émission ezala bien les émissions to sala pour la fin de l'année to beka ko sala bilan makambo nyonso to badai na janvier na ye lelo akumbi biso tina décembre to zala nzamba bateli biso abateli payer puis to sengi na nzambe abatela pe biso na bino bato botola biso to kuta na suta 2023 ezala suta na plaisir to sala émission même moment to sala analyse na molobeli Chura Mboma maître Chura Mboma qui bonjour bonsoir. Oui, bonjour Miguinyema. Bonjour Nabandeko nyonso azolanda biso de partout à ce net moment. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël le temps les casques de commune à fin d'année. Merci. Nzamba bateli bino, abateli pe biso, buleki bakoko so ebele, mamusu pe
bokanisa kondenza mabosa yo na sa moyo atinda lokola ka moleki nzela mayebi na osala na yo garder oti na 2023 kumisa place ozali na est place bozali na ville ya Kinshasa partout ba congolais nyonso tu ya diaspora mbote mingi na part le mbatable Tchura Mboma. Merci mingi na mingi nyema vraiment depuis mera kufaki. Merci na assistance vraiment ebelo na koloba na yo te mais ndeka kolobaka o marquaki déjà merci vraiment na yo et de ma grande surprise pe na moni bena na moni bena do bitumba bene komiko do ezaki na kata zamba ezaki ndeka nzoko mtu fare nyeme a comprendre tel lui abimi ko na mupanzi avec cri de guerre ozo sentir mutu na mutazi kwela et donc venir na sepeli félicitations na yo na moni bena maison et comme nous saluons émission siko pe koti mamo e koti na ligne quelle technologie félicitations na yo vraiment musala malamu oui mon na sepeli pe na moi na biso sikaye na bénédiction na biso Miraciel hein Miraciel pour nani Miraciel miracle ah moi en tout cas maman na Miraciel mbote mingi place ozali na vie na ngai jipembe na messe ve jipembe kala mingi te nazo ya messe nazo ya kuna to vanda pena to solola merci mingi na mama de 5 place ozola nango pona la bonne part merci mingi na yo vraiment merci mingi nzamba pambola yo to komi na 2023 nzamba afungola onyo so kana ipo na 2023 akokisa posa mutema na ope posa mutema libota merci mingi na Caramelia Christivi Mboma Melvin Mboma na Luanda te Melvin Mboma na Paris akoma na Paris asi akomi na Paris donc Melvin Mboma Denisha pe blessing place bozali merci mingi joyeux anniversaire na BBC Fungula botama le 1er janvier BBC Fungula tout refait le moto tamo na Louvière wana joyeux anniversaire à toi BBC Fungula plein de bonnes choses Ida Okapi maman sociale donc na Bruxelles soko keo tunika asali restaurant moko donc soko ke na bana boza 4 papa na mama bafuti bana bafuta te soko komika na Bruxelles na garde minute tunaka Ida Okapi balaki au restaurant bala moko merci mingi na Denis Marcos otika kinga tende konanga na Hollande mbote mingi na yo merci mingi na Linos Bonzembe na Allemagne otika kinga te merci mingi na Mami Kankenza na Toulouse la reine à Toulouse Shuna Lubaki na Lambert de Paris wana so kotika na Lambert de Paris moi kitoko za na kwe wana na kata Lambert de Paris merci mingi na bienvenue Kamba ya Apocalypse vendela majoli Kamba merci mingi na yo merci mingi na pasteur Shora kwetu le seul pasteur wa na diaspora boya dim aboyo offrande yepani oyebo sambeli bokela bino donc merci mingi na pasteur Shora kwetu Anifa Ramazani Joël Ramazani Laetitia Ramazani na Bruxelles merci mingi na ba congolais o basista ki ngai ba journaliste nyonso banani vraiment siko nazana bino ensemble mingi nyema nazali boso na ebige mikolo chauffer mabe ah mais ça va Nathalie bena de janvier à décembre parcours kitoko parcours nanga et kitoko c'est bien ah mais on a émission dans le big ça le la bozaki na zamba bosi ka lui a bibi brise ka gangi te nzamba malamu nzamba malamu abateli biso fauteuil jaune to banako na janvier oza parmi invité liboso o to yambaki ou apesi biso coup de pouce pour to koma le place toza parcours peneza eza bien lelo toza pe na place na biso moko to te place bato to kabona biso pe bien par la grâce de Dieu lelo to place na biso parcours eza bien biso parcours pena eza bien ndengolo si de janvier à décembre oh ya bibena ba grand ya mi batu pena oyo basala masolo pe mon côté il y a différents domaines tout to sali plus de to ça plus de 100 vidéos plus de 100 vidéos c'est bon déjà c'est bon to on va 2020 ninga na sina moins déjà et côté le boucle le côté lelo c'est go changer ma comme un montage sur place to longwe ba locataire to rompe l'adresse na biso nza masungi donc parcours na biso 35 boulevard Anatole. Toujours 35 boulevard Anatole, deuxième niveau. Ah ouais. Des fêtes Tozana. Merci de bande retour à Tchebiso pour Tozara reconnaissant Nabino. C'est grâce à vous de toujours évoluer malem. Bilan ya mboko na biso c'est non toujours bon mais ça pour l'année bilan yo rolo pour mboko na biso. Non pour mboko na biso d'abord bande ko so zolanda biso bilan est catastrophique. Bilan est négatif ya rosakanate, il y a rien de bon. Na sens que ba mort les cas qui trop na est et côté les biso pe na kataki na ba catastrophe makambe belé bango mo pe na kataki sasa wana bazorbi ke mai ezate courant ezate ba transport ezate bazolia malamu te bazola malamu te camarade bango ekoma ngungi ko defa ba mapa bakomoki mama mapa partout donc vraiment bilan eza catastrophique pour na ba peuple bango moko mais pour na ba dirigeant soit disant bango de baza bien bango pena ba to moni ba voyage ba sali ba famille surtout ya ba konze ba ministre to moni ndenge bazo sala ba aller et tout donc mbongo ba contribuable a passer pena ba tumsolo mais bilan pena pour na ba congolais eza négatif makasi donc baza na place ba ko kimela te pour bazo lela
le bilan est catastrophique donc les apena propriété en tout senga na 2023 au Congolais nous souffrent tellement pour ça ne peut pas continuer comme ça on peut pas aller jusqu'à ce niveau bilan est ya gouverneur en beaucoup na biso Jantiningo bilan Jantiningo Bila je le salue en passant qui est mon vieux yemoko en personne azamutu mais bilan ya en tant que gouverneur bilan non eza bien té eza bien té parce que zandu banda buka kiti siko tozo zela alakaki biso ke falongo la go pass ti le go pass ezaka ba futa $55 wana to ebite ba futela kanini ti le ba explica pe biso te ba futa kaka ba to futa mbonga muyembe covid c'est si la métier le ba to futa kaka garçon na muyembe soki docteur anzoka nazaki ne camarade docteur kitinginting ba to chaka ba hemorrhoïde ya yeko lo ba za muta covid baliaka ba to $45 ti le ba zwaka to ebiti na nango te wenza marché ya zandu banda babuka ti lo tebite so to suka ba mama lelo ba komi na bala ba mama wana ba catastrophe nyoso to eleki bazaki na terre azana terre pena azana na yebite soki makoki ezate ou bien ezaka kanko yango ya gouvernement mais azana makoki ya ko répondre na makamwa nyoso te do bilan na yeza mistigé de to koloba donc sur ça à cause la 40%. Mais là on est sali pour bilan ezaba bon en tout cas ne baloba kaka mbisi pour la mutu déjà Félix Tshisekedi mutabani dia ko fouter à partir à mutu yango sali ke na se wana nyoso ezalaka ezala ko la locomotive tango kaka mutu a 13 ans mala muté ba wago mandoke ne nenge za to le yo singa mona singela ndaka toujours nzela tonga zokota de tellement ye aza déjà bien tena ba bilan na ye alaki ba tout plus de 4500 promesses non tenues ce qui déjà président de la République dernier coup auto la kande batamba ndaka ba fâché mabe o c'est la bango université moderne batukutu ya nzala ya mbisi la kai bango na maluku fungo le bunga na nzela ba voyage à Sali donc trop de promesses les gens n'arrivent même pas à comprendre à croire à lui de Sali que e ko zonga na gouverneur et zongi koto na ministère provincial et de partout ça ka mobulu mabe donc bilan beaucoup na biso jusque là zéro eloko ya malamu ezate eloko soko eloko ya malamu ezala ki bande kwa landa ngai beaucoup mela biso na c'est que non na point tel les amala moi changement pas mon rien kaka non changement ko solo tolo na changement de kutu au contraire ba sakana wa peuple congolais ouais bi mikinyema ba contribuable on a tilo ba maman ba teka ma pa bango nini taxe ba maman ngo azora bango taxe mais mbongo 100 jours ti lelo tebi place passer la moto ticket oui ticket na mbongo na ba sa na ngoni yango to mona bana Félix wazo matela na ba avion wazo ke na ba Dubaï ba champagne ba nini même si boko sala makama ndengo wana mais pour cela quand même avec modération pourquoi ba peuple bazana pasi bazole la pasi ba doit kufi 200 ba bina okunda bangote bino bola kisabino champagne bola kisabino champagne est-ce que famille a président matana mbongo mboko bien salaire ya ndeko na bo au contraire que tu vas na salaire te mutaza na salaire za président za Tshisekedi mutakoza na salaire bana bazana salaire te pour la niso ifacha osala so sala mbongo yango pesa bana nae mais yo to zana ngana poto osomona bana François Hollande ba osala ba tapage ba pas pas futa bango osomona ba osala ba tapage ba za ko sala ba tapage wana bana Sarkozy basala tapage wana tozano na France bana ya Biden so États-Unis ba osalango so tapage ni bana fachi basala bato bazola nanga bazomona déjà que eza bien te na 2023 soki ba changer yango moyeloko ezosala ke moye bato bandima mimi tatala bango te po biloko bango bazosala wala kisala bato ndire bato bazolela bino la kisala to ke bino boza bien or non mais cause la bongo te non mais cause la bongo même yemo neti yemo pena Félix ndenge mboko ezokende boy asa mutu jamais ko la ta veste na ndenge azomona mona veste alati Weston il faut la ta tenir kaki ndenge mutu écrit na lata ngo mboko eza malamu te guerre eza na este ba tu yo foza la kaka toujours en kaki pena oya ya nini ya Marco Joseph alors tawana pena yo la mboka ke yes ça ne va pas mais tant mboka eza yes ça ne va pas partout bazolela yo zo la ta Weston veste montre cher groupe mais finalement c'est n'importe quoi. Tu as un lelo idée au gouvernement biso be européen photo voter moni idée ngondeni idée ma be makasi eza bien pardon deux volets na répondre dango un eza bien parce que ba mboka zo asala ngo mais eza mabe na ndenge Félix asaleli yango au fait photo voter neti nani et puis pour ba voter normalement ça organisation pour na mito ba voter déjà hein? Na diaspora ba voter te ba zo carte électeur te ba yo za ki di ba zo voter kende et puis bande konanga bozolanda nga bozana Bruxelles bozana Allemagne bozana Londres bozana Europe mais botala ne baninga musuba sala normalement vote sala kandenge nini il faut ba ya na ba mairie nyonso oyo ba congolais bazali ya ba province nyonso et ça la mon ambassade te yo zana Metz faire ko voter na ndeti papa JP mais faire ko monter ko voter na Paris au monde ngo sala mawa
tout le monde a malien basala kango ba o mususu ba Guadeloupe basala kango tout le monde va payer belé sala kango mairie na bino place aux ali mokolo moko ba ko tia irne sika wana ba Congolo bazani par exemple na Île-de-France ba voter ba bazana Rouen ota ba jiken ki seka na mama bibi sifundu na petit na karme ba voter bon ba tu na ba tu bazana ba province ba voter selon mairie na bango alo boy ko sangisa ngo mais bozo benga na ba tu bazana ba 4 heures du temps à Paris, à voter na ambassade. Et puis l'ambassade, il va te souligner lignes Félix Tshisekedi monter. Et ça ne se fait pas. Bon, tu vas à la libre. Voilà les deux organisations. Bisous to pesi on maye les boys. Normalement, ce que ça là, est bien. Et que ça là, pour la prochaine élection, tu ça là, tant que tu as président, malin bateau soit rolinga. Tu vas voter département par département. Bako ben d'abord soit centralisé, bango na Paris na kata ambassade pe ya Congo te eza malamu te wana déjà tricherie ba au travail na banane gouvernement na biso na ba diaspora nini o baza en tête pour na projet wana fait obi ke bando je sika no mona mono comme la politique bazate azo travailler ba ventire bazate yo ebina na ko sala au travail siko pour normalement ba ko travailler ba ko za la ba fois za la netre bazoka batu boye bo sesi ba sala ka basali ba recyclage banani bakosala na enrôlement wana bato ali kosala ba volontaire baye po eza na tricherité mais so bino ozida bato na bino bakosala ngo c'est déjà et puis na minto bazo voter déjà na ambassade ndeko nango za kidiba bazo voter déjà donc ndenge ezala kosituka te bako voter yo déjà donc oningana te déjà kuna na ambassade mais bazo voter bato déjà donc koya no kutu te po osala no musala punda et puis azu système ya CLSB mais bige banda mokile banda États-Unis grande démocratie ba votera na papier deux tours France, grande démocratie, la vieille démocratie, va voter, mais na classe, et bien na classe, ça y est, na kim. À quelque chose, bateau, nous sommes bakoufa nani na métropole. Bani na bango ba certificat wana ba kotisi ya la classe B. Bazu métropole 1, métropole depuis ça ya bango. Bazu mbenseke, bazu tous les cimetières aux na Kivu la Kinshasa, ba koti ba komba bato na classe B. Pour bango ne ba répertorier yango. Papa Félix ça les qui a élevé. Ninga zana sa leki au moins ni manière bakay aller na surtout ninga Fayulu akeli suko sa rôler et si la leki ce que vous conseillez bandeko nini au batro na diaspora to belé to na Belgique to na Allemagne to na biso na France to na bandeko na Suisse au ba compter il faut ba sa rôler et puis to voter et ça désorganisé ceux qui va sala qui avec ordre que baye na ba mairie nyonso et ça la mais il faut battre la banane au basala ngo déjà c'est ça le mal des Congolais bozuli nga boya na marque fabrique na bino ya muyibi ya balukuta bino bolobi bato bako voter bato waza na kidiba déjà na ambassade bato comment voter déjà mais siko bosala eloko ni bazo voter siko nani parce que biso normalement va to voter faut ba candidat nani aza candidat tu veux que Félix aza candidat ninga zolo ba son propre succession tu veux côté Kabila zolinga zonga Moïse Katumbi azali to moni nani oyo nani nani Fayulu azali to moni nani le quoi toza na poto il faut ba ko pesa biso programme na bango to ko voter bango sur base à quoi est-ce que mutako voter ka président posa Fayulu va voter ou bien posa Tshisekedi va voter mais faut ça na programme na ko sala boy na ko sala to sala na ba débat salami ya ba candidat totalia na ba débat to moni ke mukwenga za misike c'est bon bato ba ko voter mais bo sali si biso débattre directement boye na ambassade bato bani loko ko voter déjà bato faut voter ka bata IDPS na bandeko na biso 60% baluba ba voter déjà yo za ki di ba le to za le 28 bato basi ba voter non le 29 hein? Ouais le 29 le 29 hein bato basi ba voter ki déjà bandale ba bandale ya ko voter bandeko na ntango va na ndako zela bato basi ba voter le bino je crois que c'est pas ça ce n'est pas honnête ce n'est pas mboko ils ont besoin d'aspirer na kokende liboso donc même avec Fachi tozo na élection moko liberté en fait mais déjà ce que bazo voter ndenge tozo monela wana liberté za te miginyema tout le monde a na kata France débat za la ko mona kate même batu kutu ya gauche bazo sala débat droite basali ba primaire après abimisi mutu baye bakutani to mona ki tola liboso Nicolas Sarkozy na Ségolène Royal deuxième tour to yeko mona nani François Hollande na Nicolas Sarkozy troisième tour to yeko mona Marie Le Pen na débat ya contradiction par rapport à ba projet ya biso ezate mboka ni nango Congo ni no photo ke nango boye un grand Congo comme ça donc yebisa nga sko to voter Félix par rapport à quoi 100 jours et monanité Chilejeu Baliembongo Willy Bakonga akena na mbonga directeur d'enseignement alaki batu asalelité tous les promesses et atamoko za tenité mutani ngona yeko songa sous deuxième tour et puis plus grave yemo kutelobeke mboka ngoza nango ya kokufa eloko mwa ko bongisa ezate mais ko ayeko sa ni na deuxième tour
yango moi nazolo ba émission na loko eza émission ya 2022 ya suka ya le 29 oyo biso ba diaspora toza distrait na émission na yo ba kata parti ba tindela bango normalement na Congo na France il faut toza na banani ba candidat na biso ba combattant nyonso baluki candidat na bango ba journaliste lokola bino baluki ba candidat na bango ba comédien baluki ba candidat na bango comme ça to présenter bango ba candidature na biso comme ça ba la financer par la diaspora. Pourquoi lokola bino ba journaliste pour ba okama oh journaliste za la candidat oui bongo Eric Zemmour ana oh yazo ki 7% on 7% za combien d'électeurs asa ki journaliste lokola yo mikinyema mais epeki si za la candidat président de la République oh muso za na Ukraine asa comédien nani oh na Ukraine au président Ukraine wana je n'excuse pas ça comédien asa ndemona en sur le solo na leader amis mais yaza président tela boya biso makamba sala contraire na ba janio na ba po filez na ebite na mwana duche na été soit commun donc ozomona makambo eza normal oyena ba sportif boluki biso to sali bina biso moko nana kozala candidat maître Chura ah le mbatalo oui naza candidat maître Ziko na kozala candidat venanga Jean Paul Ngame na kozala candidat nani sukuna ah Lulu Lyonzo na kozala candidat odilo mo boya to sangana siko to sala primaire to moni ke muto azana ba ah to moni ke Chura azana ba ida bien ou bien makumba azana ba ida bien ah to pesa yi c'est comme ça va se passer candidat la bino abimi na ba discipline nyo to sali nengwana nde to kozala sko na bato ba ko représenter biso bien parce que ce que to landika afayulu akosala makambo ya zana ngona mutu akosala ya yote ce que to landi mukolo moko Jean-Pierre Bemba akondima l'inacceptable Cheikh Blanc akosengo parlote akotuna yote awa Moïse Katumbi ke kuna to yebite ninga bandeli kuna abandai kozala muta union sacrée azana Félix atuni bato mamoko longwe groupe candidat de la République bino bolanda ekaka koto yo nani oh mususu ozaki na bandako ebelo nani ay premier ministre nani Muzitu akepe kuna. Voilà encore des Congolais comme ça. Est-ce qu'il faut te bongo? Il faut te raisonner yango, il faut te réfléchir yango. So quitter to bando za la desi. Au moins ne ba ba moni fayu la ake sarole. Yo moni bato sur na poto muno kangam polani. Souffle katani pona yose bango bato ba ko sala makambo. Fayu le tem talbe ke abimisa bato mukolo ka dima bazako intérimer bato bakufa basuka na ko hydro bato bakufa pona ko boya seni wana. Mais les mêmes seni oboyi, cela veut dire on ndimi yango te. Mais obo oke kondima yango sikoyo. C'est que je joue la papa Tshisekedi au légitimer maintenant Félix. Si lelo neto vandi boy bat ba tala choisir belé. Opposant nini auto ko conteneur. Bon normalement toza na beto conteneur école ya présidence ya la raté. Nakola mukatongo penza mbasali grâce comme président de la République tout comme yo même réalisateur na biso. Mais à travers mais gestion, mais na travers élection pour l'instant pour ngai ninga na zomo na Congo que toza na besoin élection te. Miki. Donc facha fa na. Te toza na besoin de photo ça la transition. Il y a 3 ans. Et lingo banini. Parce que toko ke na mboko ndenge za boy toza d'abord brassage l'équipe mixage l'équipe toza wana toza occupé ya kosakana te France ça l'élection tango Hitler azalaki awate il a fallu débarquer mais ça na balongola Hitler ne de Gaulle ko ça l'élection o ezaki malam c'est pareil na mboko na biso il faut na nubongo vato ke ba sali transition il y a 3 ans transition ne zo sala ke Félix Tshisekedi atika ina e azela mbuto akobima président de la République transition wana tous les candidats baye balaki biso o bakosala biso to moni programme na bango allez to kesi ko na élection o ezaki toko o ya kobima aya pesi Félix Mbote Félix ake ya tikali entre autres o nyoso alinga za la président de la République pour to ko kanga porte na mutute so nini o bino fu bosala ba combattant parce que UPR moto toujours na kati ba combattant si non nini o bino bobongisi ba lettre ni bokomi pour réclamer na organisation ya élection à niveau de diaspora. Bah oui, on a bisoté. Kasi on a zolo déjà na diaspora, bande ko nanga to ba luba ki ko voter déjà sans coup to ba tuna bande comme sous. Ba lobika tozo voter bino bo zela déjà ba gando sala déjà na minute banda le 25 ba zaki déjà ko voter na ambassade. Bana ni ba zo voter. Pour Congola zola na aibi solo yo ils va murmure. Déjà solo. Ba tozo ba bongo makama ba yem sabino. Pour normalement t'as la chance ezana ba. Soki élection ne salami ya président de la République. Et ça, il y a des députés, tout a droit à député, bah député, bah bimapé na diaspora, na suppléant nae. Ah ouais. Bah voilà, ça va que nous défendre biso. Si on n'est pas au vendre pena boy, bande ko nyosu ba ke ko voter, on est c'est tout ça na besoin na bango. Est-ce que normalement attaque tout tozo bunda, attaque tozo swana, mais ceux qui pour na Congo peut que liboso, on peut se mettre autour d'une table. C'est ça. Voilà. Pour na moni fait na César Ngadi, akomi alinga comme député. Félicitations à Yové, Yokuto Kokende po, Lembalemba Zola la makasi, à 21 000 à Pam, et puis il faut que le kolala. Alors il a fumé un banzizi bazole kana parlement, mais 21 000 à souk. Donc, je crois que Tozo Linga Bongo, ba idée à Sika, mais Tozo Bangaka, bato Tindagi Bosu, Bautagi Poto, César Ngadi, Pena Toro Choma Boko,
un journaliste la limite au c'est Sony c'est ça nga dit tu as vraiment beaucoup mais faut les caper dans le débat faut le baper faut le baper on a déjà lelo faut le baper makamuni no na lelo mabe oui mikolo na lelo mabe akolingate te me faut les quatre akolingate so ki azui ça la nini aza nango te ya les gars à député te simba te muto il faut les cas expliquer biso voilà na minute voilà même Mukwenge faut promettre quand même promettre biso faut aya ko sabiso na kosala bo et puis nazo kamwa dynastie et salami Mukwenge basangani ye na Fayulu na Matata Ponyo mais Matata Ponyo ba to kangeka siko na makamala tile zelo na pesi mbongo te ezaki mbongo basala bilanga esali université na Kindu mutande ngona ko songa sukanda président asangani suna Fayulu ok qui dit Fayulu qui dit Mutuana qui dit Kabila qui dit tout ça kana biloko moko batwana ndeko na ngai ata bondimi ngai te mais jour bokomona ke proposition na pesa ndo malamu c'est l'air ya koluka ba candidat na poto to ça la primaire na poto bato ba okima to benga na bango facile. Voilà, merci maître Tchoura moment pour la précision bandeko belene na sabino na émission na biso ke ni na sabino na ba début émission ke to ça la émission même to ça l'analyse za poto yoko la biso ensemble puis to ça la analyse ngana été bandeko musu batala biso ba commentaire wana ba pesa ba point de vue na bango na makambo to lobeli na kati émission na biso bandeko batika biso te pour encouragement appel tout ça la ambition sont entre nous des Congolais vraiment mais tout bon ici tchala mwana ou aza patriote ou asali pe trop la musique amboko na biso mais ko comme on ndeko moko ya ndeko ou bandeko bafana na poto leti bokechu azo sepela na liwa ya patriote moko atiki biso na kombo ya tchala mwana et ça qui on dit to va été que ime muta kufi déjà kufi amne pe na kimia mais comme on a muta seli en émission avec plaisir au sepena liwa ya moto quelque soit moto na mokili akoza na mabe akoza na malamu tant moto akufi akufi attend que ime liwa moto eza malamu te même ngai na auto kufi na déjà maman na yebi ndenge ezalaka malgré tchala mwana azana mwana te mazana bandeko ya bokola azana bandeko ba perte azaki lokola pilier na bango na souhaiter que tu me condoléances na famille na ye puis na sepela ki na liwa wana te mais eloko moko ba congolais faut ba migi ceux qui moto akufi azan jaloux te akoma kan jaloux te parce que bateau moni balobi na vawana na yebite na ko condamner bango te yebite pourquoi bango balobeli mais okomona tangu bandeko na so azokweya barma tungulu barosi mukendi basharne la maloko tout bateau bazako chalamona azako kumisaka Félix akumisaka Kabila Kabila za mystique tina liwana e voice asuka azaka kabiliste siko totala bandeko na ngai est-ce que Chalamwana oya sai na musique to longwana makama ko appartenance nani na kozala nanu na PPRD oya salika na musique nenga me mutwashi de kananga tina mokili mobimba est-ce que ko mériter liwa nenga kufiona na landa ke pas journaliste moko zo sabi mama Chalamwana obi banze mona chibola molumba banze mona ebetaka na nini omoni ba dessin animé ya Côte d'Ivoire ba chaka pa musique na kati. Oui, puis ça coûte combien? Ce que ça qui blesse vous le logo, on a qu'à vendre en Côte d'Ivoire. A dû être 1 million. Le banzem bonnet ça partout na babiloko ya babiloko bana, babiloko ba jaba, et ba nini mani ya ba. Alors, yeko ko occupé no makambo wana te. Voilà déjà l'argent le occupé te, mais yazo ya ka maman Oliva pesa 1500. Voilà un peu tala niveau bato. Maman wana neti le lobo o ya sali na banzem no makambo na sasem na basama il faut so mbongo ebele. Metande ba ke kundai. Nicolas appartient. Et puis, il y a une chance, hein. Oui, que le seul moi si oyo, à l'écart, c'est là que moi c'est Thomas Sankara. Pour maman, on a quitté quoi? À l'écart, c'est moi c'est à éviter na Mobutu, c'est là Mobutu peut causer là. Pour ça, il m'a quitté. Musée coûte à confirmer qu'il. Pour musée, maintenant, même bande, on va reconnaître que c'est moi c'est à musée. Le Zaki Black, au moins, place à l'écart, en dehors de la musique. Donc, Zaki Moutoumou a koufaté le lot. Nanda kwa Moutoumou a na yanda kwa ya ndikola biso mo a diaspora za na Grenoble. Do yena ndako na zaka na lutu na biloko akokolela. Non, c'est pas bien. Et puis si ko biloko aboy, est-ce que ko apprendre des bandeko batika ete ba musicien? Koffi Olomide, Weranson, Souverain Binadam, Monstre Félix. Est-ce que ko apprendre des biloko que na ndenge na bino moko boko ko sala bien. Yo nanga to vandia. Bitumbezo bima na famille a Johnny Lidia ya pona ni. Pona mbonga nani? Et c'est ça maçon. Aza musicien, aza nani aza péché. Si mbonga musique. Yango bimisi bitumba moi sina famille hôtel la fortune de sokamwe bana lokola bana wa mikilo lokola ba maître Gims mbongo makasi na musique sa yembe la politique ba buba wana sa yembe la politique
mais batata na biso mikolo boye po ba exister il faut bazalaka na politique mais na monoka toza politique ngi salinga passe na komona ndio akekunda chala mwana isa passe trop normal ko kende bongo te et puis esika na moni que Félix aza rankinye yango mwi bayoka na kate batakana na mbushima normalement tal au moins on le bazana ba collaborateur na batina bango ba conseiller ba ibo conseiller mutute soko za président de la République soit disant oza pona bato ba vota ki yo na ba vota ki yo te na bata pour na bata contre même si tu as la mona imba ginze musala ki yo mabe mais falo za na day wana parce que za citoyenne congolaise asa congolaise ko ba congolaise nyos bobo occupation so eza parfois calendrier pe na calendrier bato bazo na makamtono ba calendrier ni mabatanga kutu oya ko ya ta ye ba feti kutu feti esika kutu ba président ba banga po ko tielo poison okokufa zo ya kolia bongo na matanga ndeza la calendrier non ba saboter kaka monike aza muta pepere ba pepere ba s'occuper na c'est tout de salinga passe mais bandeko balobaki ndengo na mukolo yamba na plateau tout na bango pourquoi ba sa pe na raison na bango baza pe na raison na bango na poto abatanga ezalaki bosorganize ndeni mpona kolela tya na bango ape na famille moto ape perde ke beso biso de organiser oh mais à part kozala moto ape ezalaki artiste te ye azalaki mpena moto ape diaspora pa binisi biso oui bandeko ne balaki bandeko ne basalaki makambo yango je ne sais pas soki ezalaki wapi nayebi te mais basalaki yango je crois kaza na on dirait guerre politique ekota tina mitema tina bafamille tina obligé ezalaka mais eza bien te na Congo aza artiste azali na couleur ape perde on a tout boité mais état qu'artiste diaspora peut organiser quelque chose pour naïe parfois kasi asala kisaki forme mona bandeko na ye on dirait alingi te do ya poni kana ye pona kabila ou rien c'est ça le problème mais ko pona ka za shona ye papa yibo ko pona kana out mais lobby te jour ko photo honorer oté non ko pona ka attention na ba eza na ba service na lobby to sala boy oyebi na zolo balikambo phrase na lobaki on na ba massa moko ebele na ebisio ba sekaki ba lembi oyebi mokolo Félix akobenga ba musicien nyonso baya koyemba obe abenga misa bina za na besoin na bino mamuso opesa fali mbongo koleka tous les musiciens oye poani po yembela kete po kota makambo na ete opesa mbongo koleka bango nyonso esala bango pasi meza ya solo oye pona nini parce que otikali na rana yo ya musicien ko sala yo bien même si tu peux appartenir na nini moko boye mais oza musicien d'abord est-ce que faire yembela Félix oui yana zolo bat na solo bana sens même yé c'est normal même yepe soka ke ndenge moko ma opesa mo mboko koleka au moins soki muto azo yembela za lokwa fanatique na yo siko muto ayembela côté faut convaincre yango moni bato su ba kumisaka bata bajalelo awa ezaka pasi pour se retrouver parce que politique eza muto aza na diversité nde muto boyoka na ye et puis neti bango fo normal sokode salango sokoda fallait ça la makamwana société grande il y a ba droit d'auteur et ça et bimisi kasi et bimisi 210 000 pour ba kunda verkis ba pesi Félix Oazé ko 60 000 azok si mon habité siko yebisa ngai mon bimi 210 et pas ministre et comme il na boka ba les concernés 60 000 o nyoso etikala na tanga komote kewa ozo mona niveau ba mboka tozana ngo so elone sala so artiste kufifoka gouvernement kunde pourquoi parce que Johnny a l'idée de Bakunda va péter dans le gouvernement français. Naïbi ko zochola bango indirectement. Omoni maelo komi nango. C'est impossible ezalaka te. Eza babenga ngo fabrique congolais. Et puis osomona bato lokwa ba sokoda on eza lokwa ko za localité moko abi. Okomona Sam Chinto azoli mbongo koleka Pepe Kale. Na nzemoni. Akifa na kisaza na sokoda azoli mbongo koleka Pepe Kale. Na nzemoni ni. Okomona namoni ndeko na ngai Adrissa Tipo ya Kingasani. Alobi azwaka mbongo koleka Madilu. Est-ce que yo nanga noza normal Adrissa ko zwa mbongo koleka Madilu? Impossible. Manda chante. Azozwa mbongo koleka Seigneur Lay. Tala ba organisation et puis afuta bango na forfait. Donc ngo basoki banda le premier til le 30 so bafuta kabino $100. Nzembo ne beta ta plus de 80 000 100 000 fois na mboka nyonso tout. Ba opeso ka $100. Yo so mona batandengo na bazana réflexion mais na choli bango te. Mais na kati na bango tozana mutu lokola Félix Oazé quoi enentelo tozana Kofelo Mide azentelo Blaise Boula azentelo tozina ni Dakumuda azentelo pourquoi pas s'organiser ministère yango moni na poto France eza mayele France ministère ya sport ba pesa n'importe qui doit pesa ka muta ebotoka la plupart ministère ya sport na ba pesa kaka ba sportif pour mindondo ezalate yende bien voilà aibi pasa kotoka bango tozomona mona maçon à des maçons. Mon conservateur musicien. Maçon, menuisier, mon conservateur sportif. Ah bon? Récitez ça. Bilani ozo ça pour la musique na biso.
pour un néo kaka un néo na mi bilan en bilan général to bilan en général la musique congolaise pour na yo un néo en général la musique ils ont souffert na sanctions ezali ti lelo donc en général sur 100 bazana 40% ya ko bima ko zala pena bien pour 60% bandeko na ba congolais o peut amona que bazako se comporter mabe o na lobaka bango nyoso tout et heureusement les gens ont compris ba tiki ba misuso ba ko zana bango yango wana la musique est en souffrance oui ils ont souffert kaka mais bango nyoso te soko qu'est-ce ko pas cap par cas ko mona que misuso bazana bango bien par exemple neti o sanga te que fallait azo souffrir na musique au monde qui a bimisi asali ba abeti ba salle na ye abimisi album na ils ont cartonné ils ont kende bien azo ma toujours bender la musique likolo au monde faire pareil ils ont kende bien nani susu kabose mulembi dodo na moni pe makamne ils ont kende bien la coste azo bunda ils ont kende bien bia chante grand chanteur ya pepe kalio elle va pas pepe azo bunda ils ont kende bien to passer belé azo kende bien en solo quoi. Lelo question de M. Zaboui, la génération ya Koffi Olomide. Azo accompagné la génération d'artistes nini. Au bazar même génération Koffi Olomide. Oyo ko episa biso na bandeko ba tala biso ke Koffi Olomide. Ya za na génération ki yo to tuna. Moni biso to yebiti to tuna. Ye mo tuna na génération ni. Pour ye ba bimane ya za lokola muta abiliye ba bimane ndenge na mo na ko sa mutute. Ye bon ba après génération to ko comparer musicalement parlant en fait. Bato bazo accompagné pour l'instant on dirait banyoka longo bazali pe nyoka longo Jossar ali à part Jossar qui est encore na niveau na bango pour citer que celle-là na mona ba betaka à part nyoka longo nani susu na niveau na ba génération bango za souter aso qui m'a pena yemo aso qui m'a bien mais commentaire ni on a pour artiste âge né wala 67 si je me trompe pas mais au sala ba tournée américain à sala album légende et ça la carton nango bana mike bazoyemba ba bébé même na ba crèche et ils ont bêta partout même Mikolo va dégoûter album on a bon Lelo vivant 67 ans d'âge 40 quelques ans il y a succès successif parce que un album mon côté on a notre rôle baké et Rupa bien ça et Choua autant que la biso liste tout à l'heure toi on a concert à Koffi Olomide mon côté tout le monde a ba vidéo piaka. Donc, accrocher carrière sur 10 dans la carrière, na limite mon tournoi au PC 7 de beaux amours ma vie. PC bisona nous déjà prêché par rapport à artiste Koffi Olomide pour ce soit album erata. Le coup là aux nanga tozo sur l'analyse na vérité moi oyebisa ma Koffi Olomide. Koffi Olomide aza parmi les rares artistes oyo abimisi bana koleka ba artiste nyoso. Koleka wera. Kasi nazo lobi na bana te combien de temps tout est maintenant on a koleka wera pe koleka bana oyo bakolo baza à succès. Attention, faut ça la moi diezwana. Te yo lobi bana na pluriel bana pluriel elingolo baboy bana penda ngana ke na ninga bana. Pour ça lobi na génération na bango pesa nga mona nyoka longo. Ah, obi na génération na c'est ça. Moi ni ya OK donc elingolo ba na génération na ya za muto abimisi bana koleka ba ninga na e tout ouais c'est vrai voilà donc déjà faut qu'on féliciter et puis na âge na ye asa âge mona Léonard de Vicieux aux États-Unis azo tenir tilelo azo rapper azo rapper ça quand même félicitations mais pour nanga il faut avoir repos par rapport ya âge na ye akoma ko beta biloko mo benga ngo moni nemba Johnny Hallyday na carrière na bango bazalai kaka stade place te pour na nzoto pe fallait assez calmer moké akoma ko beta biloko moko o benga ngo ba pel na tia makasi mala moko ke ezoka kiawa komia wazalaki awa wana conseil ba so ba lobini ba tino lobini ngona a ko so sa bango soute biso lokwa to ba tuna ite to yebisa ke village il faut bandokita parce que aza iloko neti ya ko prouver à quoi prouver neti nini ngalo ngana comprendre neti à quoi prouver nini mais aussi l'autre ceux qui makila na ezo sala nango pourquoi pas stopper à garder yango parce que na âge na ye totali baninga na yenyo so bazali na makila lokola ye bazali la kokita kolinga te okene sika moko okoma na fin moko boko kasu ko sala te ora za na ta ko sala maka mususu ya ndambu ndambe beleke ko sala sous vitesse wana selongai deuxième nango na mbula oyo tolingi na 2023 oyo ve a changer pendenge pa ko lobela makamususu askivaka makamususu et ça là est bien au moins makamu lokola ya mboka tellement langage neza moi makasi mingi na ba congolais ya diaspora na makambebele toko se voler les fasté au moins na batutu batira ka batu na diaspora ya tira ka penda donc
soki atire soki batire akomi victime mbala moko balingaka ngai te nasala bango nini okabosana c'est lui qui commence tota na 2023 ah okomona kaka akoluka kaka créer eloko moko boye oyo mamusu bato akosepela te or en soi en lui aza moto totikeli lokola ye toloba tokele tomata il est une légende atikeli lokola moko oyo bato azota ele moi partout sikofazala atikeli loko moko lokola école ke soki aleki na 2023 nalobaki likamba gimsa asali asalaki nzeo moko awa boye mpona makambo ya mboka awa mais soki otali langage ne ya likala ya Koffi Olomide na langage oyo ntango gimsa abimisi nzembo na lelo omonake via se retourne kitoko omonika komo zonga bia kombela ko pe koloba makambo yango oyo aza kosala bakobomana bango mpe ye te ata alobi mabe bakobomana bango mpe ye te de toute les façons bato nyonso bakute azaka deja Koffi Olomide aza na besoin makambo moko asepelisa bango te. C'est ça on a pour 2023 oh pour na moni de reste wana asala musala na episode kana problème na été c'est notre artiste en dirait son les autres ya ye par rapport à banyoka longo bazara souté na terrain pour tout le vrai ba bozi na terrain bazara souté mais Koffi aza encore et toujours Redi alobaki na émission moto tourner sur sala anime abi eza bandira sa bien Redi alobaki ndeza ya bakisi non mais Redi muto alobaki na émission pour la émission émission za rapide et ça botala kana alobaki botu na ye asala ka bongo ndenge ni Redi parce que makambo confiance na Redi ko sala ngo terrain komikisi ya to ebite ndesele Redi bon ye pas za misel ko la bango na yebi monde la bango te pourquoi alobaki bongo batuna que na l'un des émissions comme ça. Mais c'est bizarre hein. Ah c'est place à monter la monaka ngo bizarre. La monaka ngo bizarre. Bama kila moko bala mai moko. Ah donc bango pona bango monaka. Ça peut être confié donc considérer ou respecter musana hein. Mbala mususu. Bake na ngo biso na 2023 tolingi asala ninga sali album na yo kitoko asala makambo nami donc pona ngako ma politique atika. Pour batuana au fait omoni bato nyoso tu bayemba franc congolais wana nini tokufa pona Congo. Bakobonga bango nyonso eza prophétie mais ndenge na mona omoni bato nyoso bayemba tokufa pona Congo wala ozo seka migi bazo sila sans bobo se rendre compte parce que bato bo fingaki bato wana ngambo baza lokola biso te bango ko bomo ta dans 20 ans aka na problème na yo lelo tala bato nyoso to tomber eza bato bayemba ki franco tokufa pona Congo bango heureusement via yemba kite ya yemba kate mais siko ndenge donc bato na balimbisaka te mutu pa yemba ki na kati na bokechu pa lebo bokechu pa na kamera za kana poto asa koma kombata le ya bika déjà mais soko tali bazo longola moko na bato so ba yemba ki nzema to kufa pona Congo tina suka tala bato kotela ba nanga botela nzembo wana si parmi les 20 musiciens ba yemba ki déjà 10 ba tombé et puis bazo tomber na bablio moko mona ngoyer moko nde bosana ba flou moko boy bakei flou moko boy bozo comprendre te bato bazo bobo bundisi bo finga ki bango bolobaki na bango wana bango ba vandela bino nye tango ba yepa na bino bakosala lokola rien n'était si bakolia bino aussi sabino balle de match après plus de 10 ans JB Mpiana des retours en force et en forme. Non, JB Mpiana dans le cadre d'analyse après 10 ans plus de 10 ans. D'abord Mukulu ngalo mona kibo moto na ye oyebi kaza les seuls musiciens oyo banda ba combattant balobaka no ko beta Zénith teti lelo oyebi ka ningana kana ete ayaka pena na poto akefa po ya lingane lix na kefa na Concorde na na Concorde na kefa ne kuna répétition te ayaka wa jamais mona yo na yeko sala répétition ba journaliste boya na mona na internet so mukula sa salam est-ce qu'elles auraient fait production marche c'est ça et c'est production yaka ya poto na kisasa kuta zo beta koleka bato yo so azal bon beta ba nini ba musique ba $500 ba $400 au musicien moko te congolais qui na beta kango bon ce qu'on a poto ozanga production asa muto muso a respecter kaka monique bande ko nga ba siliki injité afani na ye après 10 années combien des années comme ça balle de match na ye des congolais de juger et puis tout ça ba humain et tu te bito yo ka monter to kosi to la banze bato balandi ngo mona ba sanité za na katité il ko te reprochaka asali yango ozo banda bande la nzembo ti suka ozo yoka makama matela ngai o subela ngai ndenge na kolalisa yo namoni garçon moko na poto asali crime ko so tia soki aotia boy neti so nana wana nani donc nazo yebate biloko na nyoso tukuna ezate donc ozo mona déjà eza très bien déjà reproche là déjà tamba critère alongi déjà aboyi ko déranger bino par rapport à Weranson soka ya fuba ba cameraman auto ayeko ko lingna beta na sala boy ko sala ba forcing atik par rapport à Koffi Olomide pareil
mais par rapport na ye asayene ala pona ngana moni ke bien kitoko Combien aussi temps yoko nani Serge na yo kate pour bon matin ba sala ngopona ni pona ko yoka non asayele ko na bien na sepe nango c'est bien asayele ko na bien Robino Mundibu na yo ya sayini asali générique moi single mo comment on on eza yobe ah ouais bon ya zana ba no nzamba auto sala ba on kala mingi te mais nazo comprendre te ba no nzamba auto sala ba on kala mingi te ba idée la ba on déjà ya kala il faut pas imba nzembo o biso tozako luka lokola ba sofele papa kumbanga malembe osali papa ba imba nzembo lokola verre cassé ba maya ba nzembo lokola ba eau bénite banzembo lokola ya redi ya misi banzembo moko etikala bango bazoyaka na makambo moko soko olande ndenge nzembo ezobima ndaye bazobinela mbetu kaka meli comme tozolinga te mais félicitations ale Mundibu le plus beau ya bamisien nyonso nde ye moko aloba Fabregas asaini autobimisela biso single nzembo moko na générique moko nyongo te na nayoki yango te ye akomaki lokola vie bozi apesi makambo nyonso na baya basi yango moni orchestre ezokende bien te fo ye moko azwa makambo adeva ya orchestre bayebisa ye bongo ye moko face à la chanter mais c'est le chanteur mais ye kuna na ba chanteuse te ah makambo nyonso apesa na ba danseuse banda mwana mosusu atika na États-Unis nao mosusu azalaki abona yebi te lelo ni esali kamba mwa azongi pake nobina mosala te mosalaki danseuse boni obike yo tolaka ba danseuse trop mosala ngo eza bi bana fiche de paye bana eloko ni na ba danseuse mais eza mosala ya mosala bato bazoyela mosala bazokoma bakomi na bazemi bamuso yo zolanda bango na télévision te neti moko na zolanda na kino na mwana moboye oya asambeleke pa dodi wana nani ya pembe boyo azaki comment nani mo Sandra Lina yo kama mabimisaka te pona musala elaki danseuse yango wana abi kobota balongolanga bazema bona ezaki ayaka ko danseuse yango wana voilà merci Churamboma merci na passage na yo to laso on dirait des vidéos on dirait lelo et puis to meko analyser on biso mbale merci bande ko tuba otala biso merci na Jimmy Chimanga porte de la chapelle partenaire officiel Jimmy Chimanga succès muke famille comme aussi là Jimmy Chimanga partenaire officiel merci na yo Evan Tumba patron na kati en vex merci na le tout puissant Junior Bongongo Union européenne merci na Chancel Mbemba de midi Zamba Ndambo international fierté en air na biso Mbemba PC Mbotebele Chancel Mbemba ouais commis merci na Gelo Kanga international gabonais mais parisien merci ouais yepeli susu Mbotebele azokende bien azokende bien merci na David Molinga Falcon Motema Gladys Tambembo merci na Guy Baena colonisateur de la SAP Motema Ama Sylvie Baena merci na Roi Bilamba Angola Kelly Tsumbo OGEPS de Paris 600 Clim Malili ya Mboka na kati Mboka merci na yo merci na master na matwidi pour na design merci organisation Ozulu c'est-à-dire so na pour sa misala organisation Ozulu les ans pour na biso c'est-à-dire contacter biso te représenter bien bientôt là tout le monde tchele et pile pour na tchele code post Fox pour na moto tali ba traiter na banda pour na biso matwidi merci na Marcolino Daruma Motema ya Clarisse Lupengi merci na yo ndeko na Marcolino Daruma et puis tu bis na bana changu to même maître Churamboma na vandi à mona changu oui bokanga kombo Nico Kabamba espoir ya bana changu oh azana Nico Kabamba za jeune dans la souci au stade de changu ah bon azalaka wato na kisa aza partout aza na poto aza na kine aza partout dans cheval ah d'accord Nico Kabamba espoir na biso bana ya changu nyonso to chelo motema Nico Kabamba merci na yo pesoza merci bandeko tout oyo baza bozebele bolanda biso à ce moment mais na mona ko boka Dieu merci Mbokani te Dieu merci Mbokani toujours na temps sur la té ah yo ko sola mais non bo ara moto na be mi gagner mat grand joueur Diogo danger na be mi gagner mat mbote place wala monsieur la Bruxelles Dieu merci Mbokani na be mi gagner mat pona bo ara moto photo causer Occident de la République oui John non bon biso John de Gamma John de Gamma c'est-à-dire fondation ya foot bientôt là bon monde ba sports na John de Gamma na Londres grand prêtre to pesi mbote peso na biso to chelo vidéo moko les actualités et tambolo le fort na internet et mon pour mon nom bon oxy na biso oyo wada
wata na kati avion na Fabregas ba pesani mbote bon Fabregas ala linde ni fala bandata bitumba po asona kati basalo basikosa pe pour place bina bako bunda bien yango wala balo bayo kana kati fallait bitumbe bana wala linde na avion wala bato to bunda ta mais kasi bon bala kisaka bato nde bayo kana kati bakokuta na babomani bachali ba pesani mbote te na video kasi siko ozomona te ngapo na ngai ndenge ba drive ka ke bango mbeso bakutali mamususu mutako kufa siko moko omoni bato azoyo lali pona ni telema oza mninga me yo lo baka ngani to mona kamebo soli kamyo teto bo mata moto place akoya et puis likolo avion c'est que bakosa na bango bato ngo na isa nduma kabambi sio boko takate si tu combien de niveau à l'action vidéo parce que on a les deux frères même père même mère ninge lo baka igla coiffe ikote to pese mbote pese na biso ba kuta na vie ba pese mbote te rancune musique ba rancune oyo to mona o le Fabregas ne héritier likolo ya avion ba pese mbote te. Vous êtes sûr qu'il y a une ça l'évolution musique na biso kutu ba baby si les sous musique na niveau moko ya kosakana te tala omoni ba omoni siko kezaka lokuta vrai rancune eza ya ba Tupac kuna nde ba kufa ya solo Tupac akufa na tanda te omoni frère rancune États-Unis oya bango ezaka na ba aventure déjà congolais aza mayele so amoni image oyo pena ndenge olakisi boye c'est fini okosaka so baka kobundela kosonela bato te tifu balongwa na makambo ba émotion na kifanatisme pour normalement Fabregas amona matete fala te mabi bon ngana mona matete côté mona kitambo bon to balobaka mingi to pour ne bazakala ka bango mbale ba côté ba yambani to ba pesi mbote ba sololi siko yo okosani kolala oyo muso azoleka alisobo na media ne bitumbe bandi ou bien c'est que bato abundisa bino batali banda to comprendre les entourages muté bundisa bango so ni saka bango po bango mi bale ba kutana to mo na biso incident mo salamité témoin za Paulo to dit le voilà incident salamité donc c'est que bazana bango bandeko batika ba biloko wana c'est ça sert à rien surtout na 2023 na so tuna est-ce que pour ça la musique il faut son akana ndeko na non vous avez besoin d'un côté vous avez besoin d'un obi ke ngai rere mo bato so même Serge c'est le mutu ngana pesi mbote Serge pour ça la musique n'a pas besoin bêta na batute ça la musique na ya yo mo biso to ko mona tabule ya bimisi nzembo lombo côté a pomper côté Carlito a pomper côté malage a donc mutu na ça la carrière na et pekisa ki ba vieux musuba mba nzembo te siko ko mina bakaka fo bo bundana na mutu op no donc wana za bato baza faible la musique te bato baza fort bakenda ka liboso voilà deuxième photo pour l'axo ya ah lelo beneze belé deuxième on regarde belé te Héritier Watanabe, Motonatem, la Pulga. Le 25 stade décembre. Jour où mon affiche héritier pour la stade de Martyr, au milieu Belarani, Nino Milo Belara. Première réaction, ils ont 4 monter maintenant. Bon, première réaction, il y a des artistes. Pour que nous mettons dans le stade, normalement, ils ont 5 album 20-30. Pour voir après ça beta stade wana zagine bela album belete ya boza si je me trompe pas na ebité ba ko melanga même JB piana papa shira beta ba stade zagine ba every beta mais pekisa ka beta stade mais na zagine promo ko boy moment ya chaki le 25 zaki moment oyo batu ba inondation mo ko salama ki na kin batu akufa ki ebele plus de 200 personnes pour le betaki mutabeta ki mbula te menzamba sala ki makamuna ye fallait gouvernement zo bango ekunda bango le même moment on a le kaka na moment ba le 20 wana yango oyo chala mwana zaki na mabele verkis pa zaki na mabele ngapo na ngai zaki moment moko ya makasi penate pona yo sa makamona parce que déjà mboka zaki kilo l'essence sur le pays makila epesaka kilo na mboka mais na okondana héritier c'est un artiste parce que soki héritier et que batunyo surtout baboya ki abeta anera boy makamyo so boy et que yemoko président de la république alobia beta il paraît que le concert est déjà annulé. Concert de Nazolo Balikamboyo, bango comme on est pour biso zona basuru sa bakuna. Concert pena tous les bastas c'est ça qui annulé. On t'a sauvé, il paraît qu'il va continuer. Président de la Bakondité, président de la République yemoko hors de botika beta. Ainsi pas bon match à la moi na bien pas qui monte collabo monta ya perdre. Yango moni salami ndengo parce que yo condamné héritier nani. Yebisanga pena instance nyo so boyo beta, président de l'Ogabi beta. Ko bo condamné artiste ne ayene obeta na stade na abeti na to condamné pasali asali pima kamna ye oh ninge to landaki o kokaina o kokaina moi je crois que c'est la musique batu ba kokana sur le plan nyoso tout kakati déjà na 4 classe déjà na stade on est tonda na 80 000 personnes so déjà mutasali 50 à 60 000 personnes c'est longi déjà
Moutarosa la 30 b 20 nda échoué. Mais yo ko comparer en côté par rapport à de la forêt. Et puis na moment nini par rapport à JBM Pierre Zaki na moment nini. Il a fallu tout ça là et on va comparer on dirait. Oui mais fallait que beta stade na 40e album. Foutala. Et que ça a plus de 7e, 7 8 comme ça. Donc déjà na mitema bato afanda na niveau mo ya osakalate et puis na longueur za na mbango azoki makoleka bango na makambebele. C'est normal. Pour féliciter ko héritier, pour nanga faut féliciter na âge na ye, na carrière na ye. Na yebi ke ko choquer bato. Est-ce que Manda chante à Beta déjà stade? Redi a mis si grand chanteur de tous les temps à Beta stade. Madilou à Beta stade. Grand chanteur à tous les temps. Non, non, tango, ve karma pas couteau le battre. Zéla, pardon. Zéla, tout ça, mouté va réfléchir. Ça. Na pesio batu, ba vie toi mikolo wa banga moi libulu wana. Mais ce qui moi na muka a osé. Ah, faut me féliciter. Alors va otindi kanga que no kabela de la forêt, d'éviter ce que souka ende. Pour me féliciter, je crois que déjà ils ont félicité pour la génération O. Mais fna za la congolais moko na za la na bomoto. Na yebi que président de la République m'a autorisé qu'il y a bête. Mais parmi les jeunes qui ont été koyembela ka ba politique, à côté de la cotation na makambo wana. Est-ce que Félix Tshisekedi a besoin de yembela? Na tout na ba musicien nyonso congolais avant comme président nana yembela. Yo soka libanga Félix avant comme président. Muta yemba kete et puis beaucoup soni tendengeni. Muta va comme président muta yembela yete. Azalaka ndenga zaka na lelo comme président comme yembele. Et puis boyeto yembela Kabila kaka siko. Awa banda 18 ans. Bo changer mbala moko mais c'est pas normal. Ngala lingi batika la ba chanteur, batika la ba musicien, ba ko sala impact le la Johnny Hallyday. Ba sala ba musicien. Tant que tozola ba ko oh non, bolo wa boye, contexte ezate, zala kaka musicien. Yango moni chaque fois tozoa et chanter le la fali. Pourquoi zo yembe la bangote, mais musique nezo beta, azo ba disque d'or, azo sala makamone bien. C'est ça photo ça les chanter wana. Pourquoi faire pourquoi pas Bajen Moussous? Je crois que c'est ça. Mais tant que lui va réduire bêta stade, tu vas non bang stade tout ça un moment. Parfois on a un moment on peut me les cas. 80 000 places papa ça blague. Heureusement la moment tina ajo. Ah, ba blesse boula ko ba ko tango bango nyos. Bata wenge ba tubi baleka ba frontal stade wana. Ba o nyoso batikali ba ko diembela na tango ya bango nyos. Papa, eza blague tala. Webi nazo luka image wana tinda ki pasteur Sony nazo tinda na RTA ba lukela nga image na sala combat mon stade nangana bundana baiko na stade hein tokota mais to zaki belebe mais bige na tali bela na comprendre na kezaka blague te hein po ba stadium nyo sotu ya ba stadium wa libanda na bukango nini oh yo moko nga moko na ba combat nanga mais betaka chura mbo malemba table mona bongo différence ezaka ngana ba sportif ba chaka muno pona ponga na bukango deja nga moko na ba combat na ngai stadium na buka imika na buka nini oyo ezaki na kota nini ya gare centrale wana na budoka na bukango oye na Elais na koloba te Grand Hotel na Tumba nini so 24 na Tumba stade munene na kota meto kota ba tumukie yusu mona ngwe sali pana nguba mais batu bazoloba ba via wenge Ericha sala keba na bango batu ne batu bazoloba ke baza ba vi moko boy ba tindikaka ba chekal ndé bat bazoloba na côté ni ba soutenir qui est vraiment na au fond du cœur pour l'événement na monene parce que na ba vu on tout mon tout moni vidéo avec amour c'est Koffi Olomide voir même ba tout monde ba congolais miki yo zolo banga polémique vie wana lobi soutenir na lobi na lobi soutenir Koffi bon ça là on na fali point mais pas fala ça là on a bosso na politique te aloba na bosso na politique te nga landa te na bosso na politique ba yamba kai ayisi batu ba kende nenga lobi bene pas héritier boy po héritier za mwana maison mère to boy ateza wenge ese ya aloba nga na quartier la tete pour na mwana ni moko ya bimisa nenga lobi bena boy aloba boy oh yo ndo po za na image to l'action mona oh azolo bango bena avec sérieux boy quelque part tika lion aboko la bana lion tika léopard aboko la bana léopard yo nzoko loboko la bana nzoko eza malamu mais bino tu bwana kata zamba question nanga eza ba via wenyo ndiri ba soutenir héritier selon bato pona ngai nazomona soutien o ba ko soutenir net na nini
aluka ka beta yemo ka mona ikaza moto na tembe abeti c'est bon oh ya zio neza résultat ya oh ya zali et c'est aussi quand c'est on les résultats tous à serrer tu rambom ezani toyoka kabisa to kana poto toyoka ka héritier ya kanga Congo succès ba album Simba ne ba to ba uta Afrique ba ela biso si ko parla le na succès na succès on a résultat artistique au qualité hein to munga pona ngana moyi na niveau na ye ça va bon pourquoi à prolonger sur deuxième date année prochaine na yebite wana fo mko boza batro botu na bango mais pona nga déjà ngai makamona nyo sozo salama et puis il faut féliciter quand même héritier oyebi ndenge za wana yebisanga pona monaki nani tozozela faire pe fabeta po esili nante tozozela faire obeta la coste pe na moni alobaga obeta mais faire référer tout tellement wana pakalobi to chaité Charline Pakalingomba abini bazarana héritier alors bi na liste ya bat faut basala makambo ya bien musique to chaka faire to longoli faire habito longola faire na habité pourquoi na habité bon non na mito de to sola na boy na habito na habité héritier out na terrain moko azaki na guerre na musicien mokoti to lo ba vérité to pe na sola vérité moi chance na biso ngwana héritier pe na out clean de ba en français donc ali na guerre ni na Fali ni na Ferre ni na Fabregas ni na Rubino na mututé mais si après stade on dirait héritier déclencher ba guerre soit battu héritier ba déglacher ba guerre na ba donc faire na mitone na ba héritier zo lekate ba faire na ba héritier tout na ta ba pasteur ba warrior na ba spiritas zo lekate ah bon zo lekate Fabregas na héritier zo lekate prévané ba beta même date même jour na Angola les premiers ah te boy bisandi wala Fabregas a travaillé les sous banda orchestre yaki na ngoi salaki omoni Fabregas yaki na avance ko leka bango tout le baf serré pour Fabregas serré ya mado papa ko yate mais tetina bande ko na diaspora tant l'orchestre nenge panzangi déséquilibre ya les asunenga la makasite moi no bina filé na CP na la franchise na ye abina beti na stade mais papa nazana ngana na mesure makambote abi mamuna moni na lobby donc après stade ya baguerre et ça bongo ce qui stade des amours de toi comme bien ce que so betio réussir nenge wana et comme si ko guerre na mutu donc le pono Richard réussir mais bato bazo tala ba yima kamna ba ngala na misu na ngai sur 80 sur place il y a 80 000 places so muta sali 60 ou 70 000 places ça réussir ma beso ka sali 20 000 ou bien sali 10 000 bato na bazaki ba 60 000 c'est non calcul non ah mais bon yo tala tika to tuni yo to tika ndeni bon pona nga na moni bakokaki bakokaki ngala ko commence oui bakokaki on dirait pona na moni liste papa stade ya monene bo féliciter bon question pour un champion to comme na 2023 et la Costa le bien azobeta totala ye la Costa alobi na téléphone bele na émission alobi na émission azobeta stade usiko zo kama pona ko beta stade te za mutu bébé tchana ba beta ko nani mutu ngai kabose yeli na tali pina na TV oke alobi ko beta bulembi to zela nani susu même barobi tout le monde sikoyo ba beta po mona keza blague te na ko lobeza nango facile papa na ko loba c'est bien to zela bango na stade wana ba pekisi mutu te kuna et puis stade pona ko loba producteur azate ba stade na bango na pe ba producteur zaleka ya wingi héritier yemo producteur yemo organisateur na batu na ye te imuta ko za producteur ibongo batu ba voiture na kezaki yemo ko Fali biloko yaki non mais ezaka organisation batu organiser ka yemo pas ba tiepo yo lobi producteur financier ko azalaki pena maramutu ye mutu na monstre ndezaki Amadou ko lobi obeta stade te ye to zela ndezaki Amadou Diaby to zela na si solo Amadou Diaby te lobi ba te na lobi to zela monstre alobi azobeta stade abeta abi ayebi ke ba rotonda te mais spectacle ba rotonda yo na lobat pas ezaka ke ya wenge Amadou Diaby yimza producteur abi misamba a financer maramutu na promotion maramutu média maramutu image tout ezaki yemo mais oyo ndiko na biso ndozo ba ko beta bongo tika bosse bongo stade na po aluwa ngeza combien na ebité donc c'est ezo mutu te eko sala moi bien ce qu'on a lobby stade tango tonda kana ba yaka ko beta na otuna ba congolais nyoso wala ndangai ba yaka ko yoka muziki to ba yela ka plein on dirait les deux. Ah, yo bengi bat boya kotonda to bengi bat boya kwa musique. Est-ce que définition musique est l'art d'un plein agréable na misu? To ezaka son. Mais ça makamba son. Ce qui batu bayata 40 bayata 150 000 débordements. Il faut bayoka nini bayeli. Yango no moi na musique na biso to na 3 conditions. Oyo ba congolais nyonso bazo remplir te. Ezaka kama musu 2 ou 3 ba remplir na musique na biso. Musique d'abord ezaka likamba son. Tango yoki son na matoi bayeli yo clip na miso talobi o eza clip
troisième obimi oke kobina na piste parce qu'on a biso na ba jeune to cha makelela bakoza ka de ba remplir makambo nga na otanga kombo te mais bato la na bataille bato alobi bato bataille alobi héritier ça dit soko le fallait asa nini son abeti musique a bien ko le fallait ah wana photo na ba musicien faut ka espère na tuna na ngala monika ka ba beti na musique l'essentiel musique est betami na moi la musique est betami fallait abeti musique na est très bien héritier abeti musique na est très bien c'est bon ndelo ko oyo ba jeune bazo luka pour la musique na biso yango wana mais conseil ba longo na makamba politique pour eza malamu te. Voilà, merci na passage na ocho ramboma, merci na ndeko to batali biso, merci na nom de Vuma 500 mégapixels petit frère propre ya Gelor Mvuma na katankin to peso moto aussi de la République du Fabrice et Sozana mo batoko remercier puis to retenir pour l'émission. Non, to retenir que non congolais makambi élection to boycotter élection cause à la te pour mboka za malamu te. Bo pesanga mboka oyo bazalaki na occupation na mboka na bango ou bazalaki na ba brassage mixage ou bazapena na mboka eza siégé lokola oyo lelo oyo baki no sala élection etikala osala mate biso to ko sala ngo pona ni et puis élection classe B ça passe pas excuse-moi on a ba fichier déjà et le mutu mususu abimi et puis les plupart battre ba kufa na bazana mona monte donc c'est déjà un problème oyo eza na makasi moi je crois tous attend ko ça la transition ya bien batu wana ba yela biso programme na bango ya bien ndeto ko kende mais surtout au Kenya ndenge za bona solo bana bino lelo soka toke élection Félix a sa deuxième mandat tozonga na plateau au moins de toke élection lokola fayulu andimi bango su bandimi communauté internationale gangi wa bazi bango esile donc ebima que Félix a gagné avec 51% à cause de la président pour tous les candidats boboya qui déjà boyé donc ndenge za wana yebaka di fait que Mukwenge fayulu bango su bandimi élection Félix a eu deux mandats. Mais ce qui te boy yango makambo esabate. Voilà, merci. On a bato remercier. Ouais, merci mingi na bande ko so balandi ngai boko melanga na se na bi ke sala bino pas si fort makamba donner muso zo la meza makamba solo. Eza na makambo su staff ne ko yebisa yote. Ba so ba yebisi ko ina ba tika biso to lobela bino. Moi je crois que to sala analyse ya bien bino so zo landa biso. Merci mingi na mama de 5 places zo landa ngai. Mbote mingi na place zo landa ngo pona la bonne part. Carmel et Carmelia, Christy Vimboma. Melvin Boma na Paris. Denicia peut blessing na Paris. Merci mingi na Linus Bonzembo en Allemagne. Merci mingi na Denis Marcos. Ah, mutunanga na Hollande, merci mingi. Shuna Lubaki na Lambert de Paris na coin wana mona mwasi moko azawana. Merci mingi na Mamika Kenza na Toulouse, mama ya ba licencié, mama ya Noloen, mama ya Gilit. Merci mingi na Bienvenue Kamba. Merci mingi na Bokanga Kombo na 2023. Ezana pasteur moko azana poto. Comme on a échoué à Kwetu, le seul et l'unique pasteur congolais, où il y a une vision pour tous les pasteurs congolais. Tout. Na de iles nakat. Na lobi nyonso, elingoloba a futi saka batu dimité, mais à sala makambulo ko la ba resto di kere batu aliaka bikolo nyonso. Oh pasteur congolais mo ko salate. Donc, merci mingi na ye, petit nangani Faramazani, Laetitia Ramazani, joyeux anniversaire à toi. BBC Fungula na Louvière, vidi tout refait mo etambola na Louvière wana. Joyeux anniversaire à toi. Le 1er janvier, fais-toi bien. Profite-toi au fond. Balambere loko moko ya mai ni loko mo mokili po fête anniversaire na yo. Merci mingi na yo moko mingi nyema. Merci mingi na bako. Vena ngai JPMB na messe. La JPMB. Mbote be na yo. En tout cas, merci mingi na ba Congolais so balandi ngai partout bozali. O ezala ki juste makambo ya 2000 fin ya 2022 to kota 2023. Miki nyema pona kosukisa likambo ngana loba likambo kwa mukie ya 30 secondes. Ba pasteur bazana poto bazana ma comportement mo eza normal te. Ozana mate ya musuba doazo loba ezo blessé batu fort tokoya na émission na 2023. Bolanda ka bango te. Bazana makambo bazo loba eza contraire. Namoni pasteur moko azo loba soki mutaboti mwana pona mukandeza lisumu. Ah, yebi circonstance koma wana. Bino botanga ka Bible bien pe na boyeba pona nini mutu lokola Brahma ko wanga na Sara mwasi na kitoko akene sika mwa wanga ni asala ki lisumu. On te relevé en 2023. Te relevé en 2023. Oh mwasi so mwana nzamba ko za la deuxième bureau te. Oh c'est que ba otanga na bango Bible te. Parce que lokuta oh mwana liboso ba bundisa kai na wapi yango wana. Et pour ni ba mate ya salité bo na diaspora. Ba pasteur ba fani ba mona ngo normal. Ezo ya mabe ba zo mona ngo. To ko ya na 6 wana.
Non, le kilo pasteur moko betene débat. Il y a là surtout Face à face. avec 3 bibles. Naza na Bible à Jérusalem, Tob, Darby, na ba proclif. Aokimat. Non, le kilo pasteur. Luke la ngai. Pasteur mo po tala biso, on a pour ça débat natura mo mabenga biso. Na ba sijo to pesio. Na ba tono. Na ba tono yo. Nazo c'est là-bas. Et puis na simbo te mingi na Clovis Makola. Na landa ki pano na moni ça va. On a gagné le débat. Ah, na moni alobi bien. Première fois na mona fungwa matika la bongo. Ah, merci. Merci de retour à la biso, surtout zongi Edgar Mokonzi Vienanga. Merci pour la force. Merci de retour à Talibiso. Tout le monde est là. Si ma soeur est on est ensemble. Bonne fête à tous et à toutes.